na caméra na bilili ya bimi pasteur alobi ete ye azui mosi ya batute azui mbongo ya gouvernement ye mosala na ye ko violer basi pe ko yiba na kati ya lingomba na ye. Alors toyebi ke azali kolabo akendeki na Congo akutani na Mogalo oyo azali chef ya maison civile ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Tosenga bandeko boyebele polanga na biso ya biso toboyi bato ba français nyonso ba anglais wala balanga mindele biso tolingi to balanga na biso lingala. Donc na osenga bandeko toyebele bokechu premier ozala wana et puis Marie Paul ozala wana tokoma wana biso nyonso to soutenir Placide Jésus na ndenge azako fêter 2 ans lingala phony pe 5 ans ya mopadiko. Donc on peut se mbote pa azali mingi. Bote balandi masolo ya sika lelo to yambeli bino les 2 grands combattants oyo boyebi bino nyonso na kati ya mboka Hollande. Kasi lelo tozali na Hollande te tozali na kati ya Belgique na kati ya Matonge. To lelo ko kutana na bandeko poto solana bango likambu oyo esili koleka na kati ya Londres oyo etali pasteur Kosi ezali makambo ebele tomonaki bakombata ndenge bakendaki kuna basali lumbe yango tozwi temps ya kokutana na bandeko poto na mituna bandeko bazali awa na kombo ya Kroko Aluozi na ndeko Goliath Black Mumbele na ba oyo bayebi bango te tokopesa bango micro bango moko base présenter mbote ndeko Kroko Aluozi. Mbote mama journaliste kombo nanga Anderson Batangisa alias Kroko Aluozi ngando ya kanda ingeta. Merci. Ndeko Goliath. À la base maman outi ko loba déjà Goliath Black Mumbele. Ok bandeko bakombata to yambibino lelo pona kosola likambo oyo etali pasteur Kosi oyo bakombata bakendaki epai na ye na kati ya Londres bake kosala lumbe kuna o juste bato mingi baebite likambo nini elekaki po bakombata bakita na kati ya église ya pasteur wana bokoki ko expliquer na bazali kolanda biso pona nini bakombata bakitaki na esika wana po bakende kosala lumbe to kopesa maloba liboso na ndeko biso Kroko. Merci maman journaliste pour na maloba opesi ngai. D'abord ngana bengaka kleptomane wana pasteur te mais azali vraiment aventurier azali pasteur sanulaire pasteur supu ye musala na ye ko violer basi pe ko yiba na kati ya lingomba na ye. Alors toyebi ke azali kolabo akendeki na Congo akutani na Mogalo oyo azali chef ya maison civile ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila akendeki kuna akutanaki na ye azwi mbongo yango ayaki nango na Londres a recruter ba bandi ba voyou o bakendaki ko agresser ndeko na biso combattant Eugène Ekanga ndenge zali botuza ko senga na bino ba journaliste faut bo condamner acte d'agression o esalami contre moninga na bino journaliste Eugène Ekanga pe biso ba combattant il faut totelema po to tolérer jamais batu ya Hippolyte Kanambe bayaka babanda ko agresaka sikoyo ba combattant. Donc ndenge za boye to interdire tata wana ya kleptomane aventurier fou dingue atea lisusu te soki alongwe na Londres kuna aza na droit ya koteya ni na Belgique ni na Hollande ni na Italie ni na France akomi persona non grata partout place combattant au mona ye azana droit ya kopesa ye lumbe mwete ingeta alobi lumbe mwete pa ya pasteur Kosi bandeko Goliath Black Mumbele ko yebisa biso tina nini ba combattant bakitaki epa ya na église ya pasteur Kosi po bakene kosala lumbe. Tout d'abord nazali ko encourager ndeko na biso Eugène Ekanga oyo batiaki ye mbeli pe na mwasi na ye na Londres. Donc action wana oyo pasteur wana sali na bana na ye ezali action moko c'est un criminel. Donc raison oyo ezalaki ke ba combattant bakendaki kosala lumbe na lingomba wana parce que pasteur wana d'abord aza pédophile. Abimaka na bana mike pasteur wana zomela bato mbongo parce que c'était un escroc moko jamais vu. Donc et puis pasteur wana ali membre ya PPRD donc parti oyo ya Hippolyte Kanambe. Yango wana c'est-à-dire droit ya ba combattant kokenda kata l'église wana pona ko saccager. Kasi likambo sali Eugène Ekanga na mwasi na ye pona nga vraiment esengeli biso toke na Londres toko ko appuyer bandeko na biso bazali kuna na kata Londres. Donc biso peut ba grand sauvage ya bakasi koleka kutu bato wana basali mabongo. Donc nous sommes obligés de rejoindre bandeko na biso to la ksaba ba yankana ke biso kutu ba yanka bakasi koleka bango. Donc on a rôle ba yangwana pour le moment maman. Ok na ndenge bosili ko yanola mais tomoni pasteur na caméra na bilili ya bimi pasteur alobi ete ye azui mosi ya batute azui mbongo ya gouvernement ya RDCT mais comment vous allez ko condamner pasteur wana
Maman journaliste tozana ba preuve oyo muyibi wana ya nkosi. D'abord boyebi kaza angolais boyebi yango bien biso tokanisaki toyambi ba angolais na Congo tokanisaki bango lokola bana niau bakoli balakisi bakilio na bango neti nkosi komo na ye lakisi lion tokanisaki azali mwana niau tobokoli na Congo me akoli akomi kolia bandeko na biso ba congolais akendeke pa mugalo toyebi gouvernement oyo ya ba criminel eza tellement corrompu que ndenge ya kendeki wana bapesaki mbongo ba preuve ezali batu o bazalaki wana na nzinga na kati ya ceinture ya Hippolyte Kanambe bayebisaki biso yango donc ba preuve ezali nenga kendeki wana kendeki pamba te azongi awa alakisi siko Hippolyte Kanambe ke tala mbongo bopesaki nga musala nza kosala yango moni babandi kotia bandeko nyonso na Londres kuna bambeli babandi na ndeko ezene kanga me bitu na bango zali bakota na bakombata nyonso babundeli ya mboka na kati ya Europe me toza kosenga na bandeko ya Londres soki bomoni moyete bosenga renfort biso na Hollande bana Belgique bana France bana Italie bana ya Suède ti Danemark Canada États-Unis Afrique du Sud tokita kuna na Londres il faut passer wana zwa mama na lumbe mwete akende kuna na Congo akende kotea kuna na Kivu akende kosala ba miracle kuna na Kivu. Est-ce que si bomona aventurier wana ya nkosi le kleptomane et si asala miracle na poto avimbisi libumutala munene likolo kolia ka mbongo ya mabonza ya ba mama o baza aveugle baza kende kolanda ka bango na kata ba église na bango. Alors biso yango tolobi toboyaki ba musique ebeta mais to remarquer que ba aventurier ba pasteur ebele baza na kati ya diaspora awa etikali sikoyo bino ba pasteur ya lukuta to kotela bino sikoyo moko botika ekobo basi ya batu botika kimuyibi botika kokosa batu biso toza batu oyo te na kala babeti yo na gauche ndenge boza koloba batu wana na kati na Bible pesa susu droite babeta biso toza bongo te biso toza obeti na gauche to papoli yo mbala moko droite gauche to toboli yo na libumu wana munene ozo kotonisa mbongo ya mabonza. Donc biso ezali œil pour œil dent pour dent tozali bana ya mvuluzi kimbangu toza na kanda ya kosakana te ndenge ba Rwandais bazoko nyokola peuple congolais. Donc ndenge ezali wana oyo nyonso akosasocier na gouvernement ya ba aventurier o baza kuna ya ba criminel tuti bayeba ke tozana bango lumbe mwete ye pasteur azonga na Congo akeno sala ba miracle kuna na Congo asala ta prière ma ya régime de Zobima asala ta prière courant inga ekata na kalisusu te po peuple azana besoin ya courant na mai na kolia Yesu apesaka batu mapa ye pasteur ke kosambela kuna kuanga ebima chaque kwa balabala bakuanga ebima population ya Congo elia ya vandi atondisi libumu na mbongo social kolala ka basi ya batu nde aza kokosa pe akomi sikoyo na groupe na ya babandi batiaka bakombata bambeli na libumu me kasi ayebaka yango na ye na Hippolyte Kanambe mokolo ezali tokosala bango ndenge bande kosala batu na Royaume Congo kala batimuli libulu mama journaliste batie wana batu baza koyemba koka yaki mpumbulu mambuka nata elakisi descend plus fort messieurs les voyous. Le pasteur qui a cherché le problème et il y en aura ingeta. Ok, ndeko kokona ndingo siko ya nola vraiment tomoni ete olobi raison oyo pasteur oyo bakende ko sale lumbe pasteur kosi bakende ko sale lumbe na kati ya église na ye. Kasi soki totali démocratie. Sur totali démocratie na ndenge ya démocratie vraiment pasteur wana est-ce que azana droit te ya kokende ko sala na Kabila? Azana droite mama journaliste si tolobaki yango Hippolyte Kanambe aza moyibi ayibaki ba élection yete mutaganya na 2006 yete mutaganya na 2011 toza ko reconnaître était comme président élu ya Congo président oyo azalaki élu ayebani azawana Etienne Tshisekedi malgré azako exercer oyo nyonso akosala na moyibi wana azali pe moyibi asana droit ya koyate na devant peuple congolais abanda koteya eza interdit ingeta. Ok, ndeko Goliath ozana liloba ya kobakisa. Likambo na lobaka eza simple nga na sina loba déjà mais du fois que to songela banzambe na biso bokoko. Moni ba pasteur baza ba escroc, bazali belé na loba déjà que ba pasteur religion christianisme pédophilie. Lelo pédophilie ezana na pas et comme pas ba pasteur et bana déjà na catholique.
Tu vois, donc pour l'engager tout bima la église, pour passer par exemple pour la basse à bateau, pour la mbongo, donc passer malamu à la raté. Dans le bar chaque fois que si vous voyez passer malamu, vous bimsi la moko, tu es bien à mon côté. Ce sont des escrocs. De l'eau les alliés sont dans la biso. À partir de banzama boko la biso tam monsieur to saka malamu. Pour ça passer à mbongo, pour ça passer dans ma pango, on a bien passer mingi. On a ça on va cop, va passer mingi on a la tina va cop à ma baie. Tu vois, il y a on a jamais la roque dans la sous de l'église il y a Jésus. Tout le monde a banzambe na biso nezali ndeko peut-être na kati yote to boite to zongela banzambe la biso mais likambo oto yeli awa vraiment cause oyo pasteur bokende ko sala lumbe na kati ya Londres motonyo na ndenge comique non atinda batu bakende ko tia ndeko journaliste ekanga mbeli yango sujet to yeli nango vraiment réponse est claire motonyo so arosana politique kanambe que dirais-je azali ko occuper ba activité minene na kati ya mboka na diaspora comme pasteur musicien on so azali ko sana politique kanambe biso wa combattant monsieur Funga matono veiller nous sommes là pour la luka bango pour la sala bango pour la beta bango pour la interpeller bango pour la pekisa bango misala na bango wana mais so pasteur malamu mukola robima oyo ça pour la nabiso wa combattant na yebi moko lokola pasteur Placide de Jésus tozaka na ye o comprendre na kota makama boso bana te tu vois mais wana soki bozo boya ndenge mutu na biso kotuna ndeko koko ndeko ozali ko boya mutu asala a exercer azala na nini balobi asala choix na ye neti ye pasteur asali choix na ye akeye pa ya Kabila bino asali choix na bino ya ko défendre mboka mama soka li sala choix soka linga sala choix na kele ko sala kisasa omoni a na porte biso to contrôler tout choix est à terre le roi musicien va yemba ba deti ba wemba banani ba sala choix ko sala la politique kanambe ah ba sala droit royauté papa na kisasa de soit linga exercer l'activité na ki pasteur le roi pasteur tout ba sala pour la politique kanambe asa libre ya ko connaître kisasa ya ko sala musala mais ala poto ba sala interdiction totale il y a l'accès qui fasse que nous un membre ya PPRD aye ko sala ngabo biso ko mazo ndima sa makamuna mais non. Ok, ndeko koko likambo ya kubakisa soko ezali. Oui, soki balingi démocratie babanda ngona na Congo simande to ko appliquer yango awa. Diaspora ezali ko représenter peuple congolais nyonso ndenge za na Kinshasa. Mais lokola ba sanguinaire wana bazakuna bazako boma peuple azana kobanga kasi biso tozali tozana kobanga te balobaki na biso tolongola bobangi yango tozako banga te. Tokobanga ka ba Rwanda te bango nde bakobanga ka biso soki babandi démocratie na Kinshasa nde baya koto yo balukela biso démocratie soki balingi yango te babimisa dio mindongala babimisa kasi passer Coutinho Fernando bakanga bango na makambo yebani tina te ale bango bayaka na poto baya ko deambile pamba toboyi biloko wana soki batie démocratie na Congo nde tokoki kondima bango et puis comme Hippolyte Baza Rwandais na gouvernement na mobimba wana tolingi bango te balongwa batika biso moko ba vrai congolais to diriger mboka na biso wana nde to sala élection libre et démocratique to repona mukonzi o ya congolais o biso moko to kolinga nde to tie wana ingeta. Ok bandeko bino so bosili koyoka to kopesa bandeko mot de la fin oyo soko bazana likambo ya kobakisa poto sukisa émission na biso pour la resukisa na rappeler ka bandeko kelinga la phonie. Et ça les combien de Konangai? 22 mars. Oui, le 22 mars, à partir de 11h, 15h, tu as un bande de belé pour langue na biso la biso. To boy bato ba français ni so anglais. Wala ba langue mindele. Biso to ngito ba langue na biso lingala. Donc na osenga bande ko to belé, boketu premier wa zalawana et puis Marie Paul wa zalawana, to koma wana biso ni so to soutenir Placide de Jésus. Na ndenge azako fêter 2 ans lingala phonie. 5 ans ya mopadiko donc on peut se mbote pas azali mingi donc on a rolo ba ngona pe na pe ba mbote mingi na bande ko so ba kanangai le roi Marilo le kola ya kuyalu ba kembisa na Londres le roi bande ko so ba soutenir ngai donc peut être encourager site ya maman partie la belle à continuer makasi kaka tout est bien on a rolo ba ngona pour le moment. Ok ndeko koko mot de la fin na pesi mbote mingi na ba site na biso ya ba combattant o esungaka biso 3x nous-les-combattants.com et puis 3x banamikili.skyrock.com ya ndeko na biso Jano Kabuya futur député
tasengi na bakombata nyonso bo voter Jano Kabuya yende député na kati ya Belgique toko voter yo papa Jano toko voter be yo toko koma na bakombata na kati ya ba institution nyonso na poto na Hollande bo banga te na 2016 ngamoko Anderson Kroko Aluozi na kopesa candidature en tant que député national na Pays-Bas na France pe bo luka mutu combattant oya kozala susu candidat kuna biso ba congolais photo tia batu na biso na kata ba institution nyonso wana ingeta. Merci. Ok bandeko ya masolo ya sika balandi masolo ya sika bino so boki bandeko ndenge basili ko yanola tangu nyonso tolobaka tozali kotuna bandeko mituna oyo bino bazali ko mituna pe bango bazali ko yanola pona bino o bango basili koloba ezali biso te kasi ezali bango ndenge bazali koloba vraiment tokomi na solo mwana tika yo moko yebi mukuma na ngai ntango nazalaka tika baseka na bango likambo te atandele nzamba koyokilanga mawa lokola mpe nakutani na mbuta makiesi aza kolinga salisa ngai na kukuma be mutu yeye mokilingele yeye mokilingele tambula malembe na mokilio tambula malembe mama tambula malembe na mokilio tambula malembe mama tambula malembe mama tambula malembe na mokilio tambula malembe mama tambula malembe na mokilio Bongolo ve palado kabelanga mbongwe mama Sakina kozenga yonzala mingi Salele kinga yo bande kwede Sakina kozenga yonzala mingi Salele kinga yo bande kwede Nazalaka na bana lukula yo Basila na kokufa mama Nabutaka bane mama Tumbi na mibale mama Na falanse babengi tushitwa Leli lele mama Leli lele mama Leli lele mama Mwana libusu akufangai Azalaka ingeniere na jekamine Mwana mibale akufangai Abaluka na bwatu talafika Mwana misato akufangai Akufa na maladi ya tetanose Mwana misato akufangai Akufa na maladi ya tetanose Leli lele mama Leli lele mama Oyo ya mine ya ndumba Azwaka kisi ya domination Oyo ya mine ya ndumbe Azwaka kisi ya domination Bobalula kayena mibali bandekwe Ikutia baninga peba poisona ye Leli lele mama Leli lele mama Mwana mitano akufangai Abela kamaladi ya koshokore Mwana mitano akufangai Akufa na maladi ya koshokore Leli lele mama Leli lele Mwana motoba akufangai Azalaka ambiansere mama Etumba bebi makana bare Babula kaya butei ya pulumuswe Leli lele mama Leli lele Mwana ya sambo akufanga Kotambula na butu elekaye Mwana ya sambo akufanga Kotambula na butu elekaka Bakanga ye na basasa basanga mbongo Babula kaye kanife mame Leli leli mama Leli lele mama Mwana ya mwambe akufanga Mokati mbila na songololo Mwana ya mwambe akufanga Akwea kana mbile na songololwe Leli lele Leli lele Mwana ya
azalibwa kufangai amitumbaka moto mama kona susi ya mwasi ya kuyakaye susi na mutima mawa mingyo leli lele mama leli lele mama mwana ya jomya kufangai azalaka shofere mama akendaka na nzela ya bandundu kozonga na kisasa na mayindombe leli lele mama leli lele mama mwana ya zomi na moko azalaka musali na soza gome mwana ya zomi na mokwe azalaka musali na soza gome akwayaka likolo ya buludingi bokizunguzungu na miso bandekwe leli lele mama leli lele mama mwana ya zomi na mibale akufaka na kati ya gari jene mwana ya zomi na mibale akufaka na kati ya gari jene mwana nchuke doro mwana nchuka doro mwana nchuke mama mwana nchuka doro mwana nchuke ulaka yela tina moni jele mwana nchuke babomaka ya pamba na gari jene mwana nchuke nalingaka ya minjo mama mwana nchuke mama mwana nchuke mama mwana nchuke mama mwana nchuka doro mwana nchuke babulaka ya latina moni jone mwana nchuke babomaka ya pamba na gari jene mwana nchuke nalingaka ya minjo mama Kayonda palado na sepeli mingi papa lutumba na kayonda palado na sepeli mingi papa lukula boye na Kinshasa uluka musala na limete lokola boye na Kinshasa uluka musala na limete keba na pelesi ya boulevard mundela kuwela kudia midie Saki ya bumi yo peledi Sangweke na mboka mawa mingyo Leli lele mama Leli lele mama Kayonda oye na Kinshasa Na sepeli mingi mama Kayonda oye na Kinshasa Na sepeli mingi mama Luka mosala ya boyi Mindele bakosuwa kosandekwe Kayonda salaki makambu ya soni Esika bakoma shemeshan Ya kanisi angajemanga zaliwa nae Azilaki mundele na midi Mundele aya kudia midi Akutiye na boye ya tuniye Ye falase ayibite obande kwe Ya sepeli bazuye na musala